Mbote na bino bonso balandi ya chaîne na bino bolinga kamingi la voix céleste ezande chaîne oyo boyokelaka ba actualité ya mboka na biso République démocratique du Congo liboso na bino kaka wa momesono le communicateur José Matouva Ngwangei Tiala communément appelé Mwana Manianga lelo sutoza kati na esika oyo pona koyeba komanyola mayeko lekana kati ya mboka na biso République démocratique du Congo na titre na biso mokolo to ko lobele un peu makambo ya Mbosso appelé à intervenir dans la libération de Mwanga Chuchu. Titre na biso to ko lobela nde ya ndingwa ya ngwana banani oyo bazoko tia pression pa ya Mbosso pour la kaka aïba na kokota likambongo ya libération ya Mwanga Chuchu. Tokoyoka bango na kati émission qui sont ces gens là-bas. Tokoyoka bango na kati émission ni na titre tolobi Mbosso appelé à intervenir dans la libération de Mwanga Chuchu. On sujet na biso neto que la deuxième sujet na biso que la Chine au secours de la RDC. La Chine au secours de la RDC. On a payé tout le Belango, le Lengeni, entre la Chine et la RDC. Ils ont makambo kanate na un groupe et la société mokoboye. Yambalo suko faut ça la penza bakor toboyo kani entre État et État. Donc le gouvernement il y a Chine, le gouvernement il y a beaucoup de RDC. Boyo kani penza ezali. Le troisième point sur mensonge général et EAC Niaga mensonge général et EAC Niaga Jeff Niaga dans la conférence OAC qui concerne ça qu'on a la Katia Goma Banda le 17 avril 2023 mensonge la Katia conférence Asile Kolobanini émission vraiment propos de Kagame et révélation pertinente. Il y a Bouanga Stéphane Wana Azali président de la chambre de commerce de la RDC Chine asili kosala ba révélation ko nalisa maloba o Kagame asili koloba pe kaka na nzela maloba wana toyoka quelques opposants basili ko délier langue na bango basili ko pesa ba position na bango pona makambo wana. Alors serrer les ceintures ezande la voix céleste okabas tobandi information na biso kololelo. Premier sujet, Mbosso appelé à intervenir dans la libération de Mwanga Chuchu. Un collectif de mouvements citoyens et organisations de défense des droits humains. Moko Nakati na bango PMVS. Donc programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation. PMVS moko ya organisme na katia ba oyo basangani pona koluka ko intervenir batia pression pa ya papa Mbosso pona ka kota likambo ya libération ya Mwanga Chuchu. Un collectif de mouvements citoyens et organisations de défense des droits humains dont PMVS a interpellé le président Mbosso à travers un mémorandum adressé à lui, le président Mbosso, depuis le 17 avril 2023. Bango Bazoko fustigé arrestation arbitraire et humiliante. Il y a élu du peuple Yamassisi qui a été mené en violation des principes des procédures pénales et droits humains. Ils ont dit avoir constaté que l'arrestation de Mwanga Chuchu est politique et non juridique. Wana bango de bazolo babongo. To kana no yambo to sala analyse pour makambo oyo. To tanga na makambo bango mo balobi sans ko bakisa sans ko longola. Bango balobi que arrestation na exemple de politique et non juridique car en violation des dispositions constitutionnelles l'acharnement et la campagne de diabolisation médiatique contre la personne du député Mwanga Chuchu nous permet d'affirmer à aucune crainte d'être contredit que son arrestation
est un règlement de comptes avec certains ennemis de la démocratie. Et eux, Batouana, sollicitent l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale, président Mbosso, afin que cet élu de Massissi recouvre sa liberté, car son arrestation est sans fondement ni soubassement juridique. Les flagrances prétextées, donc prétexte à flagrance, s'est avérée fausse. Son arrestation n'était qu'une manœuvre frauduleuse. Wana bangonde basili kokoma moi biloko wana bayebisi papa Mbosso abana ko intervenir parce que élu du peuple basalaki kokanga ye arbitrairement violence basali humiliation wana basepi na ngote kwa lesema yaza député akokite kozwa traitement wana député azalaka na balongolaka na immunité na ye après basambisaka ye na cour de cassation bango bala moko bazue comme un militaire bakesambisa na haute cour militaire pour na bango ezalaki a inconstitutionnalité ezalaki wana vu ba fait ndenge bakangeli arbitrairement en tant que député et sika bazoko sambisela ye et kokanité pona basambisa député parce que pona bango na bavocat na ye mwanga tutu wana balobaki ke ndenge baosambisaka ye na haute cour militaire esika te eza disposé mpona basambisa ye donc soki bazosambisa ye kuna eza babimi na kati ya constitution yango baobengaka inconstitutionnalité. Or haute cour militaire asambisi en tant que terroriste bakangi na manduki pays akopesaka simbisi na ye na barébellion oyo eza na kati ya est de la République démocratique du Congo konandisa biloko bazwi ye rien ne prouve qu'aza civil pamba donc alataka teniaki civil mais du moins intérieurement tina kati ya ndako na ekozwa minduki kati ya ndako na ye seke motu oyo apenza soda nde yango wana basili kokanga ye basili kosambisa ye na haute cour militaire kolesa badossier oyo basili kozwa na kati ya mboka na kati ya coffre fort na ye mais bavoka na ye bayeke non bozoka agir à l'inconstitutionnalité. Bon lokola eza bongo bango balobi bavoka balobi ke na kati ya bambeba oyo balobi ke député fo basambisa ye na cour de cassation, député fo basambisa na cour de cassation na mbeba nini bavoka balobi etali mbeba te aboma aviole azala monduki donc cour de la constitution elobi te ke edivise te ke ono pona mbeba ya boye fo akende kosambela kuna pona mbeba ya boye fo akende kosambela kuna pona bango balobi quelque soit mbeba badetaye mbeba te député fo basambisa ye soki asali mbeba fo basambisa ye na cour de cassation. Donc ale fo ekende kuna bon na haute cour balobi bon ça va totuna nanu bakolo mibeko donc cour constitutionnelle a déclaré ce qui yo muto yeko la constitution yo muto kataka makambo ya constitution alors awa bango bazolo bakeo toke en dehors ya constitution biso tolingi te tobuka constitution yo cour constitutionnelle kabola biso nde makambo batindaki ngo na cour constitutionnelle mpona ayebana ko kabola soki haute cour militaire aza capable compétente mpona kobanda kojuge to réellement na ndenge ya constitution haute cour militaire aza compétente te wana batinda ye na bajuge naturel na ye nde bato ya cour de cassation nde makambo eza nde wana me baliberaki mwanga cucu te ane kaka na kati ya détention na kati ya ndolo bakozelaka cour constitutionnelle a se prononcer si il faut déclarer compétente haute cour militaire wana ça va s'il faut déclarer incompétente ya haute cour militaire wana balobi o makambu esukeli nde wana tozela kaka cour constitutionnelle akata likambo mais ntango bazozelazela wana toyebi ke badélégation ebele ya bato ya poto baprésident bakolekaka na kati ya mboka mpona koluka libération ya mwanga cucu. On dirait que c'est quelque chose où ils appellent que bon moment na sima mwanga cucu est l'actionnaire du monde bakosalaka baordinateur bapareil nyonso wana baminere nyonso banako bimela nango kuna kati ya mboka ya Masisi compagnie société wana bakangi yango makambo ekomi grave crise ekote na kati ya mboka wana babanke ebele makambo ekotambola subian te yango président kutu ya Suisse ayaki awa mpo mwanga cucu azala bambongo ebele na kati ya banki ya Suisse
nde na yango wana ayaki apona koluka kaka kointervenir kolibere Mwanga Chuchu. Mais wana eza makambo ya kati, makambo ya secret. Wana ba oyo ba groupe oyo ya batu oyo babengi collectif de mouvement citoyen. Oh, toyebi que tangu 45 commando bakendeke po babuka prison ya ndoro babimisa Mwanga Chuchu, nde moko akangamaki adevoilaki secret ke ezalaki na kati ya Rwanda, nde makambo wana ebongamaki Rwanda adepensaki mbongo mpona kaka libération Mwanga Chuchu, nde militaire moko nde apesaki mbongo wana elekaki na nzela Brazzaville ti eye 46 militaire wana moko na moko fala azwa 10 000 dollars, nde bazwaki mpe kake journaliste po balobaka na bachaine na bango ke Mwanga Chuchu asaleli likambo te 10 000 dollars par chaque journaliste. Badepute mpe bazalaki soki omonaki badepute bele bakendaki na bachaine na bango mpo tina bajournaliste bazwaki 10 000 dollars. Bajournaliste oyokaki kala mingi te journaliste moko alobaki na kati ya chaine na ye daye kutu Mwanga Chuchu na kati ya coffre fond na ye bazwaki bango eloko motuya te. Bajournaliste badepute bele mpo balobaka na kati ya parlement baintervenir mpona kolobaki Mwanga Chuchu asali eloko te ti bamouvement citoyen bazwi bambongo bachaine ebele bazwi bambongo kaka mpona kolobaka mpona kodenonce innocence ya Mwanga Chuchu. bango yeyo bato oyo bazwi bambongo wana c'était déjà dévoilé. Un collectif de mouvement citoyen et organisation de défense des droits humains moko nango programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation. Papa wana yetsuki kalengai wana baza batu kati na ba oyo bazwaki mbongo mpona koyeba kodefendre Mwanga Chuchu asala makambo oyo sengelite mpo babimisa ye. Donc bakomi bapekomeli mboso mpona mboso intervenir en tant que député bakosambisa ye niveau wana te eza arbitraire baviole constitution. Mais na masisi bisika wana Mwanga Chuchu avandelaki basali marche mpona koloba ke bokanga ye bakondane ya mort parce que moto wana esika tovandi azalaki capable ya koloba ke yo kovivre yo kokufa. Moto aboye bato balobi habitant bapopulation balobi ke baboma ye bakondane ya mort. Mais il y a des gens baye na bango mpe il n'a rien fait. En tout cas soki bambeba emonani ya makasi epai ya Mwanga Chuchu tango justice akokata likambo na ye, tous ceux qui ont contribué mpona koluka ke Mwanga Chuchu abima ils doivent être aussi interpellés. Parce que tant que le non, ils ont arrestation arbitraire, donc ils ont politique, ils ont arrestation politique, mais ils ont juridique. Donc tant qu'on est degré c'est que tu es complice. Nous t'as côté la kakuluna, vas à la complice, c'est qu'à l'ia kambo kakuluna. On va toi nyos, bah comme intervenir pour na innocenter Mwanga Chuchu. Si maya condamnation à Mwanga Chuchu batwana nyos il faut qu'on interpeller. Ou les propositions, tant moi la manianga. Parce que mboka bakosaka la wote mutayibi na ye ayo babatu bano côté là. Ça n'est pas normal. Il faut que côté la mulongo droit de état de droit. On va dire c'est état de droit ou zawat. Kaka bangwana bakomi koloba na ba libérer. Tant ba ko libérer bango ka bakomi ko sakana. État de droit et zawat. Donc il faut nous konzamoka vraiment il faut intervenir que justice est salema. Deuxième point la biso. La Chine, la Chine au secours de la RDC na makambo ya agression ya mboka na biso et par Rwanda ni des salama annonce ya appui Chine asili kosala na masolo bazalaki na ambassadeur ya Chine na papa Jean-Pierre Bemba ministre de la défense bazalaki na masolo et mon ami que Chine il fallait pesa biso 160 millions ya yuan on a dollars 23 251 000 dollars pour na koyeba na kopesa mboka na biso ete batombola misala ya industrie militaire na kati ya mboka na biso. Donc Chine aza penza na sima na biso, ambassadeur ya Chine alobaki yango penza na misu ya itandu kesi makuuta masolo na Jean-Pierre Bemba alobaki yango penza ke non Chine aza sima ya RDC pour na ko accompagner ye afin que alonga agression oyo azoko subir epai ya Rwanda. Wana nde masolo ezalaki. Merci beaucoup pour na parce que communauté internationale peut bakanisela ka Rwanda 20 millions de dollars
$1 million balinga bapesa balinga ngite bapesa ki Rwanda pour na renforcer misala ya M23 dans le soki Chine ayeko pesa biso pe 23 millions et 251 000 dollars pour na ko renforcer industrie militaire na biso to ba pe ko sala manduki biso moko to ba ko sala pe ba akakate biso moko to ba ko sala mindiki ndenge ba mituka ba char de combat kana mboka na biso e ko sala malamu o appui auto yoki na luteke e na biso et où t'as mboka ni alors information de ce pesa bino ya kitoko toko benga le contrat du siècle armement contrat du siècle ya armement président Félix Tshisekedi azui mokano ya kokende Chine pour la première fois président Fachi Beton kolanisa mama solo bazalaki nango na ministre de défense ambassadeur kolanisa mama solo ndenge ezobetama na ndenge ezolekela na kati ya est emonani ke toza na soutien te na communauté internationale au niveau ya union européenne pe conseil de sécurité ONU yango wana mokonzi ya mboka alobi maintenant il faut se positionner on appelle cela visite d'état mokonzi ya mboka aza na posa atambola na Chine kokende kosala visite d'état kosala nini baobenga ngo mpona contrat du siècle armement. Félix Tshisekedi bientôt en Chine pour une visite diplomatique, visite d'état selon Jeune Afrique, un voyage très stratégique de coopération minière, de coopération sécuritaire. En tout cas, balobi à peu près ekoki kosalama ba le 26 mai kaka na 2023 oyo. Voyage moka kitoko en tout cas bana tokolela ngo penza makasi. Troisième point na biso tozokende tozotambola kuna nanu olinga nanu bopesa pe quand même moi ba analyse na bino na ndenge voyage ya mokonzi ya mboka na mboka ya Chine eza penza voyage moko très stratégique ndenge Jeune Afrique asili koloba EAC bazalaki la conférence na kati ya Goma, conférence de presse le 17 avril 2023. Mutakambaki yango eza kaka général wana Jeff Niaga ye asilaki koloba nini, asilaki kopiolola lokuta moko ya somo nalana loyoka na lokuta wana ye alobi nini. Le général Jeff Niaga affirme avoir enregistré les cessez-le-feu pendant un mois. C'est pour dire que le travail de la force régionale vraiment est bien parti depuis déploiement et effectif de la part de la contingent et à Bango. En tout cas, Nzambe as un témoin ya koyeba na komona makambo ndenge ezosala mokuna balobi cessez-le-feu eza penza effectif pendant un mois bitumba eza susu te bongo oyo esalamaki na Kibumba na bawazalendo ezalaki nini papa général Niaga kuna esalamaki na Masisi kuna babundaki bawazalendo na ba M23 babundaki ba Burundi na ba M23 ezalaki nini ezalaki cessez-le-feu te mutu baviolaki sikoyo Niaga zoba pendant un mois bitumba ezalaki te cessez-le-feu na mars kaka ya pamba. Combien de violations il y a cessé le feu Salamaki. Mais Niaga soki ne lekane na conférence de presse ako kosa kane ba congolais amoni bango ba bolole na ye abana ko yebisa bango moi bitumba ezalaki te kimi ezalaki banda installation effective ya force régionale omoni que vraiment kimi ezali c'est pour dire que to sala musala lokuta Niaga to wana posa na bilote alo bazolo badini baba Niaga oyo. Le général Jeff Niaga a soutenu que le respect du cessez-le-feu est considérablement amélioré. Les M23 se sont retirés de plusieurs localités. Abandi kusite ba localité wana. Karuba, Mushaki, Nenero, Rumangabo, Kilorire, Kibirizi, Kishanga, Ruchuru Centre, Bunagana, Kibumba. Yo général Jeff Niaga uzoro bakela Kibumba babimi ba wazalendo babundelaki wapi na ba M23 na 3 antenne te la Kibumba bisika bakenya bazali
comment bawazalendo bazoleka bake kokutana na batu ya M23 pe babetani masasi babomi plus de 35 M23 ce que yo la yaga oya koyebisaka biso qu'ils sont sortis de Kibumba, ils sont sortis de Kilorirwe, ils sont sortis de Kishanga tangu na masisi bitumezele kuna na ba Burundi na ba M23 na ba wazalendo kote babundelaki pe ngambo na bango mususu na ba M23 ezalaki wapi na masisi te bamboka de société wana o babimi. Où est-ce qu'il y avait des combats? C'est pour dire que cet homme est en train de mentir parce que papa Jean-Pierre Bemba alingaki asangisa ba chef d'état non ba ministre de la défense nyos mais ba ministre musu boy parce que bango plan na bango ezali que mabele wana ne bazu yango ebe sa songela ngote bakabela ngo Rwanda na plan na bango ndenge ezali ya EAC on va se prendre la question ndenge Jean-Pierre Bemba bengisi bango baza na posa ba rompre allez babandi ko leka la télévision babandi ko s'expliquer que to sala et date peu ba journée il y a rencontre o ya ba ministre de la défense et ba le sous-souté baboyango pour ne baboyango ba principal raison te ce que mandat na bino ici là jusque où ne le vanduan bo vanduan pour le mandat ligne. En tout cas, que le gouvernement puisse prendre les choses en main. Pour le papa Fachi Beton, a raisonné que tant que Bango Bazoko Bima, M23 Wana, Bazala accompagné la force angolaise, il y a vérification, ad hoc commission, ad hoc vérification. Il y a un conduire Bango Tina Katia, Ngomba ya Sabino. Si ma bazou Bango, Bake Kotika Bango na Kindo na Maniema, Bessika Bakouen de Conseil la Bango, identification, pe démobilisation. Mais Angola pe azoya kakate ya mokonza moka asali lisusu mobembo moko kuna pona koyeba ko convaincre Angola aya mais bango pe bazoki ba injonction na communauté internationale que troupe na bango eyate pona ko conditionner yango na dialogue entre M23 na gouvernement congolais bango bezo ko yate sikoyo mokonza moka yebi ke koya ya troupe angolaise bango de bakende ko memaka ba M23 tidisika bakokende wana troupe ya EAC ko zasuna tina te ko vanda na kati ya S wana bakokende na bango est-ce que troupe angolaise pe ko yate donc bazu influence bazu moyen dictat moko boye ce que économique ko équation juste quand bakokende bango le bakoya mukolonini et comme ce que blocage tout ça baté qu'est-ce que vous allez faire or que bango bazoko bonga pour la kosala attaque na kati ya RDC partout il y a des infiltrés o bakanga ki bato ebele kala mingi te mikolo kuna na kati ya Ngaliema d'abord makala terre ça bazala minduki bazala ba android makelozo bonga matoso bango te que le gouvernement soit sage il y a quoi comprendre déjà les choses en main et benga na bato wana qui ont un mauvais projet Kagame alobaki yango que makambo ebele oyo ememaki bitumba kati na mboka boyebaki ne di problème te mais ne di problème ezane mabele oyo pardon mabele oyo ya Rwanda mabele ya Rwanda oyo mboka ya RDC bazwa à partir de 1885 mais assure que na force na effort EAC azosala na nzela ya force régionale ne bangwana bakoyeba kokata likambo wana donc bakate la Rwanda mabele wana bazongisa la Rwanda voilà nde sika espoir ya Kagame vandi alors biso tango tozoka biloko wana il faut tokeba tozo makambo na sérieux na bokebi gouvernement so makambo na sérieux avec cette force régionale. OK, donc conférence de presse ezalaki ya papa oyo asalisaki makambo alobi alokuta nde yango wana bitumeza bazo violer c'est ça le fait babimila bango te basala sambe babima mpo nini babetanaki masasi na baburundi soki bazobima ya solo mais bazobima solo te yango baburundi babundaki na M23 retrait esalami malamu mpo na ye violation des droits ya de l'homme ezosala masusu te banda kaka déploiement esalamaki ya troupe ya EAC esili kocreye ke banzela ebele ezaki kokangama efungwama baaxe lokola axe ya Kishanga Kilorirwe Sake Goma efungamaki alobi axe ya Bunagana Ruchuru centre Rumangabo Goma efungamaki mpona ye bilan positif ata eza positif Jeff Naga kende na yo pour toi c'est un bilan positif parce que so liambo militaire moko afuta ma $1500 ya biso fait effort de se futa maka combien. Vous faites quel travail pour foutre la bonne voilà et na kati mbongo ya Congo na kati budget mbongo ya Congo vous ne faites rien biso to bike boye on pour offensive bino boye pour installer net installer tampon
Et ça vous dites que non, biso, ça madame. Pourquoi j'ai peur de Balinga qui a bien sa réunion à ministre de la Défense? C'est parce que Bino Boso Kosa, RDC, au monde, on Bino, et Kosimbate. Alors, on continue pour ce qu'il y a Souka. Pour la propos, il y a Kagame, déjà la flashé. Azosen la mabele la carte ya Congo. Asenga déjà la terre ya contrat ya Lemera, accord à Lemera. Asenga Kango. Et pas Kabila 300 km ba carte la bango. Mais Kabila lui que je ne peux pas trahir mon pays. Les baluka programme ba bomaye, ba multiplier ba groupe armé pour la déstabiliser le régime naïe afin que le gouvernement la monter. Et c'est de la même manière que Bayo Sala, la terre au pour le président Félix Tshisekedi, ba multiplier ba groupe rébellion pour la rendre gouvernement régime à président Félix Tshisekedi incapable de gouverner. Ndenge ba Chadari ba Lobango déjà avant que nous allons créer l'insécurité pour que frère président Félix Tshisekedi soit capable de bien gouverner. Voilà ce qui se passe même dans Lubumbashi. Et ce sont des opposants qui sont impliqués dans la catégorie Kouana. Kokoma Bagel, Kokardamo Basak, Oya Moneleka na tricot, Varese, il y a Fachi Beton, Bakanile, Balouba Bajo Salaboui, Bakoufa. C'est pourquoi Balouba Bamemanga Nini. Hein? Tant que Swahili, Bazalek on a pouvoir, Bakong Bazak a pouvoir, Bangal Bazak a pouvoir. C'est le mot Balouba, Bazonio Koma pour la Katanga, pour la Nini Kaka. Balouba Bazonio Koma. C'est pourquoi le gouvernement bate la bandeko, le bal, parce que Bazo Koufa pour la Balouba, Baza victime innocent, il faut misala, ils ont besoin de misalate. Mais pour la combo Kaka Moulouba, pour la combo Kaka Moutaza Simaya Fati, ils sont menacés, ils sont mis à mort et le gouvernement fait sans protection. Comme que se lancer Kaka, Balinga Kaka Batouana pour la Nini, pour éviter que le Kamaye l'a été. Il faut vraiment, Papa Fati Beton, au sein de l'Oko Yamoutuya, au Eko Sala vraiment que vous êtes vraiment derrière et soutenir Batou Bazo côté Elika Panayo, Batou Batou confiance Panayo, Bat sentir protection Mokoboye, Songolo, Yamakasi. Papa Oyo, Stéphane Bouanza, président de la Chambre de commerce Congo-Chine. Na titre na lobaki Bouanga eza Bouanza. Stéphane Bouanza, président de la Chambre du commerce Congo-Chine, déclare que Paul Kagame ne serait qu'un seul exécutant du plan d'appropriation des terres congolaises. Plan orchestré par d'autres forces occultes plus puissants que lui et dont il est en otage. Il appelle de prendre Papa Oyo, Babengi Stéphane Bouanga est en train d'appeler à prendre des mesures qui s'imposent au niveau du gouvernement parce que le problème est sérieux. Ok. Prendre la chose au sérieux et agir en conséquence. C'est une interpellation au gouvernement congolais. Papa interpeller le gouvernement congolais. Alors Makambo Kagame a besoin de la légèreté. C'est très sérieux. Et Makambo a besoin d'un otage pour Alobango. Pour la plan où ils allaient exécuter dans Zélanaïe. Du moins c'est un plan. Oh déjà Batobere, solo là qui a une chambre. Oyo Kagame Arzoloba, to Alobi. Il demande à se tourner vers les partenaires crédibles capables d'accompagner la RDC dans la guerre pour son intégrité territoriale face à ces puissants qui ont fait un laboratoire, un projet dans un labo au Etindi Kagame à l'Obilokwana. Papa Oyo Stéphane Bouanza a interpellé le gouvernement qui veut avoir la légèreté. Ce qui Kagame à l'Obilokwana, ce n'est qu'un instrument. Il y a l'objet que Kagame ne serait qu'un simple exécutant du plan d'appropriation des terres congolaises orchestré par d'autres forces occultes plus puissants que Rwanda. Alors gouvernement, gouvernement de la République, Papa Stéphane Bouanza, Rwanda, il y a des bomba forêt na sima. C'est la communauté internationale, on a ce qu'on a lobby. Je me vous rappelle,
na kambo Sarkozy aloba que faut Congo akabola richesse na ye na Rwanda Congo apesa mwanda ba richesse na ye na Rwanda eko ko kana makambo Kagame zoloba que mabele ya Rwanda ezala kata Congo ba bazo kisango kuna ezala ki erreur ya 1885 or que Rwanda belge asili ko loba clair que ezama Congo ne faut réclamer mabele na Rwanda mais jamais Rwanda réclamer mabele na Congo parce que avant 1880 Rwanda ezala kata Rwanda eko ko mboka après. Mais Bisso, depuis Kala, au Balobako, Diego Kao, c'est lui qui était le premier à découvrir l'embouchure du fleuve Zaïre. Mais hier, Zaka le premier à découvrir. Mais il y avait des bateaux à découvrir, vivant Bandakala. Et on parlait déjà du royaume Congo déjà. Hein? RDC déjà, Zalaki, royaume Congo déjà, Zalaki, 1442. Ceux qui n'ont pas écouté la bosse, ceux qui 42, ceux qui 82. Kalawana. Où Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo au Zaïre, tout bien le fleuve Zaïre, 1442. La Tawana. Il y avait des populations, parce que les Banzambe la Bango, parce que la langue la Bango, parce que la civilisation la Bango, mais tant qu'on y a ailleurs, n'est-ce pas la Tawana, Bango, Kosona, Bato, Bazaki, la Kala, la Tawana. Nous, on avait le royaume Congo qui était dirigé par Zingamkovu, Bado Vanda dans Banza Congo. Mais après 1885, ne pas sangisi yango ba kati ndamba ba Congo tikala na Angola, ndamba ba Congo kena kata Brazzaville Kabo, ndamba ba Congo tikala na kati ya RDC. Yango to ko bakeno mboka na biso sengeli biso to zonda bangole ba zonda na biso. Non. Donc makambo Rwanda lobby eza le kuta papa Stephen Bwanga ba déclaration Toyo Kango bien. Les déclarations de Paul Kagame est un sujet traité dans les salons obscurs, quelque part dans un coin du monde. Comprenons les dangers qui guettent la nation congolaise. Nouons sa relation stratégique forte avec les partenaires de confiance, des partenaires courageux, des partenaires crédibles. Car c'est le destin de la République démocratique du Congo qui est mis en jeu. On a dit aussi que c'est là. Namalobaya Papa Oyo Stephen Bwanga. Merci beaucoup. Na sepelbi koyo kake Christian Mwando Simba puis a condamné Malubawana. Il n'y a jamais à bénir la population la sensibilisation pour barrer la route dans Makanisi à Kagame. Peu Fayulu a dit concernant la déclaration que c'est un langage irresponsable et à Kagame Koloba Bilo Gwana wana Zamaluba ya Fayulu a dit Koloba pe sénateur basengi président a la déclaration de guerre na moi le mbang parce que yemoko Kagame makamba lobi et ça déjà déclaration de guerre mais yango na sénateur bazala kanda pe balobi que vraiment il faut conseil supérieur à la défense et vanda et sérieux pour na déjà batala makambo na guerre ndenge il faut pas déclarer guerre na Rwanda ne papa Bahati alekela ko calmer bango je na usuki c'est un message ya papa Bahati la carte Sénat lobaki que le complot n'est qu'un secret n'est plus un secret mais maintenant il faut agir pour agir. Il faut agir pour agir. Nous devons tous, comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté tous nos sentiments, toutes nos questions politiques, toutes nos questions de repositionnement. Et tout ça, les gens se battent pour le positionnement, pour les prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays, a-t-il interpellé lors de son discours le lundi 17 avril 2023. Nous voulons diriger quoi? Vous voulez diriger qui? Demain, si vous nous défendez dans votre pays, si demain nous n'avons plus de pays, nous serons sénateurs, vous serez président dans quel pays? On a le message, il y a papa Bahati, après ça il va sénateur, il va opposition, il va homme politique dans le Mboka. Soyons unis derrière le président de la République et cherchons l'intégrité et son peuple congolais. Merci beaucoup, Bana Mboka Bisikani Sobozwami. Olingita unosu kusungaka mwana manyanga financièrement de nazo tonda botondi mama Serafine ndeko ya moko na kati ya bayombe kuna na kati ya France azali akanisiri mwana manyanga nzamba pambolo mama Serafine Tati. Que Dieu vous bénisse. Et les autres, maman Sarah Lilonga, qu'on a l'Angola, Basala, Kangotango Nyoso,
maman Rosario Mbia nzamba pambola bino plus 243 89 92 51 866 des numéros d'Angaï nzamba pambola bino. Avec Dieu nous ferons des exploits. À la prochaine. José Matuvangwa Mwana Manianga.